banzambe baza combien? Papa, tozaka na nzambe moko. Nzambe moko. Toza na nzambe moko, toza na corps moko, to appelle esprit moko. Merci, nzambe ka moko, corps moko, esprit moko. Ba musulman, na ba chrétien. Donc ba sambela, ba ngono so bazalaka ko nzambe moko. Bon, surtout côté ya religion ya musulman. To yo comprendre ba musulman ba belaka baza na deux sortes ya ba nzambe. Mais kaka la to tu es sur nzambe là moko, oui, ko mine ba deux sortes. Merci notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis on gagne. Approchez, Kota, Boya, Belé, venez nombreux. Tous abonnés bisogna sona Pedro Production Grâce TV ya Mubimbani Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grâce TV Nzela Molai Bemission yo Sezana Kati Ezaka ba théâtre ke Mokoto makambo sebele okomona ba kotandango wana makambo sebele na Pedro Production Grâce TV Malobi, abonnez-vous massivement. Tous abonnés, n'étimana s'abonner. Yo peut s'abonner, yo peut s'abonner, bisogno de tous abonnés. Et ça mon passe pour la groupe s'abonner. On met quand des écrans quand on dit comme s'abonner au deux qui gagne. Tu vois la route deux qui gagne, on m'a qu'à aimer nous. Mais tous s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi ko bomu na bagage ya kitoko bomu na bemission bomu na nyosho bino boluka omu bacteria bacteria oboluka ka obomu na bango tutena ba obomu na bango bitela soto mona na ka kuna babi awa i ko t'abonner à Timtario ko bituni te t'abonner Alléluia kutala alléluia kumona alléluia bandeko batasala lobi boya Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, mission politique. Ben mission politique, ben mission footballeur, ben mission balador, ben nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba tasala sina sabona kala epenga moko sia kakawa. Mbote na babone nyonso ya Pedro Production Grâce TV. Vous avez belé, vous me savez pour la masolo ya mboka. Leloto yambi moko ya ba évangéliste oyo tokobeta na ye mama na masolo awa na kati ya plateau na biso tokolobela bitumba ya ba religion na sima na yango wana pe tokolobela Jésus azanani azanzambe azamwana na nzambe nyonso wana tokolobela ngo awa na kati ya plateau na biso tokolobela pe batu église ya molimo bazosenga indépendance spirituelle. Nyonso tokolobela ngo awa na kati ya plateau na biso toyeba indépendance spirituelle bazo senga eza na kati ya Bible to eza kaka oyo eye na makanisi na bango. Donc ensemble na yende tokobeta mo masole belé na plateau na biso awa. Merci na moto ya simbi cadrage ya émission oyo mwana mboka Likidis Godi Mushuma papa na Profina Kioni. Donc awa nde esika bozwa molai ya masolo ya mboka et le monde a moi la moka frère Jonathan. Bonjour frère. Bonjour papa. Oui. Oui. Comment tu te sens la casa? Oui, nous avons parce que nos côtés, j'ai béni le Seigneur pour la mosaka. Et ce qui nous a dit, c'est la grâce de Dieu. Donc, il y a un peu de misaka pour la
Nzambe nde moto asangisi biso. Bible ezoloba bisika bana Nzambe batie Nzambe na bango epesameli bango. C'est que na kati ya plateau na biso nayebi ke nyonso eza malamu na ngolo ya Nzambe. Merci na kati ya plateau na biso nyonso eza malamu na ngolo ya Nzambe. Évangéliste Jonathan bato bazolanda na mikili ya poto baza na posa ya koyeba kosanganaka wapi ekozala mpe malamu mingi bato baza libanda ya mboka bayeba esiko ça. Oui, merci pour la parole. J'ai béni le Seigneur. Isaiah Bino, évangéliste Jonathan Mutete, Oyo Nazo Kambama, na groupe Le Vainqueur de Dieu, et Joami na commune Kimbatseke, sur l'avenir Bayenda. Et Nazanga mon côté, Nazanga Bato Yotozo Kambama na Bango. Mais autour d'anga, Olobi Komba Tatate. Et soit Olobi Komba Tatate, ça veut dire Tata Nabiso Zaneza. Et j'ai reçu les visions auprès de Dieu. Nazalaka Motoyo Namaneko Kambama na église, la volonté de Dieu, école des révélations, et pas y a apôtre Fabrice Londi. Mais ce qui est là, Nazana groupe génération, Nazana groupe les vainqueurs de Dieu, et ça à cause de la mission Yanzambe. Et j'ai reçu mission Oyo. Na 2019, Yakobima, Yakokende Kusala, groupe les vainqueurs de Dieu, et le lot de Zawana, Otozotambama, et pas ya frère Jonathan, le Tete, Wazali Bosolabino, Nazali Susu, na Maman Gracia, Nazana Maman Luisi, Nazana Papa Fortina, Nazana Maman Matondo, et Naba Misusu Bandeko Misusu Yo, Natagi Komote, Namikolekoya. Merci Bolanier vraiment na bokebi na bandi tokokuta na pe na numéro mosusu to lobela pe likambo ya groupe yango e banaki ndenge nini ezokende ndenge nini ba programme na eza ndenge nini kosala nini basala na kati ya groupe wana mais lelo tozolobela bitumba ya ba religion évangéliste Jonathan bitumba ba religion eza makambo ya lokuta to eza makambo solo. Oui papa bitumba ba religion eza makambo eza réel. Parce que la Bible est sur le Matthieu. Natango yasuka bitumbe koya. Et pouvoir na pouvoir bakowe lana. Bandeko na bandeko bako bomana. À cause ya titre moko. Mais papa, soto ke musika pe ya oloba. Soto tali lelo bato bazumi bundisa bango na bango. À cause ya mbongo. À cause il y a titre moko songolote ya lingaza évangéliste ya lingaza apôtre ya lingaza bishop moko quelconque mais papa soto ke plus vivant ya koloba soto ta lelo na monde na bishop pasteur azasute et biso to komika ba prophète bato nyonso ba komika ba évangéliste apôtre ba komi ba apôtre papa ba komi ba apôtre na ba prophète mais soto tali mingi. On les jours mingi ça ba prophète na ba prophétesse. Pourquoi? Parce que va comprendre prophétie et ça moko yelo ya likaboyo et so comme ça va tout riche. Mais papa n'oubliez pas que prophétie est ko kangishope. Prophétie est ko aussi sa carrière na yo soko o se baser mingi na kati ya prophétie. Bato lelo ba komi kolongwa na part ya ki pasteur ya kolongwa ba évangéliste ya komiti kaka na poste ya ba prophète. Mais pour prophète à zone kana etando osoka prophète à zone ba makambo susu yo so fando tali olobi mais makambo prophète à zone bisa biblique té mais à zone par rapport ya mbato yo yazo lancer message lorsque ba kozala affecté na message wana ayibi ke mbongo ekota ayibi ke poche na ngai vimba pour Jésus lorsque atindi ba disciple mission ayebisi bango aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle et faites tous mes disciples pour ça la bâtonnier sur basali nanga évangéliste est sur la lion na bokebi olobi bitumba ya ba religion ina pona mbongo isa pona mbongo isa pona batebele bazoluka bakoma basako bakoma basakoli bakoma ba prophétesse bakoma osengeli bango bazala à cause ya mbongo. Mais tu le vrai dans le salon ensemble, tu vas la mbongo, tu vas la bâtisse à l'okumu. Papa, tu vas la titre,
ti présenté ba ko la mbongo zeloté yaya Bible solo ba tout est vanité mais ya malamu chercher d'abord la royaume du ciel mais le lo bato ba solo kana ko kozali kolote mais bato ba olu kana ko eza ba bien matériel na bango ko so totali lelo na côté ya mboka oyoka moto alobi kete nation na fana kiti wana na sa malamu nation na komi pena président te bato ba ole la soute mais soki afandika na kiti wana makambo changer nyonso aloba na bino abosanya ngo akomo la intérêt ya ye moko privé papa non je sais biso bongo te je sais lobi bokende partout bote ya sango malamu pe bisika nyonso bakondima bino botika lipamboli etikala mais lelo bato bazondima malisusu te à cause ya makambo bato bazomeme pa ya bato et so pala na tena o Jésus atika. Est-ce que c'est vrai bato bakenda qui partout au Kabola l'île Banza? Papa oui, bato bakende partout. Jésus lorsque azongi ba disciple. Mais tout le monde a en ville ya Kinshasa. Tout le monde a pasteur belé baga focaliser na Kin. Ezanga au monde a pasteur qui fait sa campagne na Bako. Au monde a pasteur qui fait sa campagne na Bando. Papa parce que ayebi ke na Bako ozelo côté. Na centrale na capitale mo kauzelo pour bénéficier évangéliste nzamba lobi na biso apeshi bino mo fele bino bibo pesi fele mais so ekomi na bambo wani tira suka mosala na comme il est contraire comme il est contraire parce que bolingo o Jésus atike zate le comme bolingo ya mbongo la mbongo intérêt papa bato bosa mosala nzambe na intérêt moko ayebi kende na nzambe na ampiaka so na kende bisi mama moko kendo nzambe papa na ndimo to lokoko yo vina yo etikala ka ndenge za moto na bimisa mbongo opesa ye tozoko ba bitumba ya ba religion makambo pe ya ba prophétie ya bisako le komo créer pe ba trouble mwana batazana ndokite bakanye ndoki oui tato la boko la yo bien le lokoli yo no ala ndoki mama na akoma sorcière est-ce que ça mambo solo ba biloko wana ni soki na loba makambo eza réel parce que yotala lelo Bible soloba na 1 Corinthiens yoka na 1 Corinthiens makambo Bible soloba 1 Corinthiens chapitre 13 verset nango 13 Bible lobi maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais le plus grande de ces choses c'est la charité. Alléluia. Alobi biloko oyo misato efanda kati na bino alobi liboso eza bolingo ya mibale eza boyambi ya misato eza foi alobi nyonso biloko misato efanda kati na bino parce que so biloko efandi kati na bino d'ailleurs parce que Bible soloba comment Bible soloba bolingo ya solo eyinaka te bolingo ya solo ekanga moto na mitifite mais lelo bolingo epai ya bana nzambe esili à cause ya mbongo à cause ya bilamba à cause ya biloko ye aosepela za nango soki ayebi kende na sako ye mpona kende poto esenge na beta mama moko professeur ya lokuta so na beti ye professeur ya lokuta o nga na zwa mbongo nga na voyage pourquoi noloba boye parce que so totali na ebandeli na jardin de Bible soloba lorsque Satan ayaki na nzela ya mwasi yango mpe lelo baprofete bakomi mingi kolekela na nzela ya basi parce que so aleki na nzela ya basi ayebike mbongo ebima so aleki na nzela ya papa ayebike papa oyo aye papa ondima ye te parce que papa ayebi ebele koleka mwasi est-ce que kindoki ya papa na nzamba akolakisa yo moko efana chaka pasteur bapaster lelo bakoti na confusion or Bible soloba na mokanda ya Job 33 verset nango 14 Bible soloba Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre mais so batoyo nzamba alobi na tokomprena yango te pasteur akofanda l'église agene pendant 12 jours pendant 30 jours nzambe batika oloba neno te mais abimi nzambe abimi atelemisa mwana moko libanda okutasanga na bango te mais lorsque mwana na oya oyebisa pasteur ondima te pasteur alobi akuna yazaki na kati ya retraite nzambe alobi na nga te nzambe alobaka na yo mutuku tosina ye te donc lelo bapaster bakomo la intérêt na bango donc baomona ke loko basa bapaster nzambe esenga alobelaka bango moko. Est-il vrai papa na mama na waza ndokyo kabona pe na ye papa lelo basala nzambe bakaboli bato papa na bato oui yemba afona yo ablora yo tout ça a raison lelo ba religieux belé zo kabola mabota
bapasteur ebele mpe babomi bafoye ya bato parce que ayebi ke so nakoseli mwana na kindoki mama na oyina ye non est-il vrai dans la maman le côté eza makambo lokuta papa autre part eza vrai mais côté mosusu mpe eza faux. Quand est-ce que tu voyais ta maman est dans le côté quand est-ce que tu voyais ta maman est dans lorsque moto aza ndoki conscience ekosa moto te conscience na ye moko elobela ye ke nga na ndoki conscience na ye moko efunde ke te nga nde na sako na pumbwa na butu mais ça moto mosusu aza ndoki te courage oyo nzambe akeleli ye et yango lelo ekomi kose présente liboso ya bato lokola succéléré mais aza ndoki te mais lorsque pasteur afandi atondisami na posa ya mongo atondisami na posa ya biloko oyo azosepela aza nango aosepela lelo aza na mituka aosepela lelo aza na mapango ya minene atambo na bajipe ya solo siko biloko wana nyonso lokwa aosepela aza nango na makoki boye anga facilité ya osombango te oluka eloko moko oyo acreye po asombango. Est-ce que mosala nzambe eza ya mwana ya okabola bato na mabota papa mosala nzambe eza na division te bible soloba bien na 1 Corinthiens 13 bible lobi biloko misato oyo efanda kati na bino bolingo eloko ya liboso eza soloba alobi bolingo so bolingo eza te papa bagarre d'esprit ezala ebele mais évangile bino bokaboli bato kokabelaka papa no te ye meme bakanga finance na yo kasi eza à cause ya basali ya nzambe papa permete mpe naloba eza à cause ya basali ya nzambe oyo baye na évangile ya lokuta mais bible soloba na ntango ya suka jésus oyo ya bango balobaki tosalelaki yo toteyaki nkombo na yo mais jésus oyebisa bango bolongwa parce que bosalelaka te pourquoi basalelaki mbongo basalelaki nzoto basalelaki bilamba mais na ntango ya suka bilamba wana ekoti bango lola te na ntango ya suka bilamba wana ekotisi bango lola te lelo bapaster ebele bakomi banyoka bakomi banyoka ebele tozwe mpe na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 12 verset nango premier yoka makambo bible ezoloba Ecclésiaste chapitre 12 verset nango premier jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse marche dans la voie de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bible sur le malam en Ecclésiaste. Alors, jeune homme, réjouis-toi. Papa, olelo nakutani nande koboko. Nasote ya na kati ya mutuka. Na bisinde ko wana yaya tala lolenge ozo sala makambo ça de comprendre na Bible soloba olatino mabe elobelino liboso ya bapara ya baninga eza mabe le façon yo sala na bato eza mabe est-ce que ko ya ba yesu te loba mo continue mubikisi ne kona bisinga lobi papa nyoso loloba nanga ekotinga kute parce que na kufa nanga tika na sela tango o mana zamu na makasi na bisie sela na yo tako sepela na yo mais yeba ke mokolo moko tata obenga yo na jugement mais lorsque tata obenga yo témoignage nini otémoigner témoignage nini otémoigner ndeko bitumba ba religion eza masolo nde toza nango na kati ya plateau na biso évangéliste Jonathan bitumbo ekomi un peu partout toyebi te banzambe baza combien papa tozaka na nzambe moko toza na nzambe moko toza na corps moko to ape esprit moko merci nzambe ta moko corps moko esprit moko ba musulman na ba chrétien donc basambela bango nyonso bazalaka liboso nzambe moko bon soto koti côté ya religion ya musulman toyo comprendre ba musulman babelaka baza na deux sortes ya banzambe mais kakala te ojo ebisa biso ke nzambe aza moko oyekomilei baza na deux sortes baza na deux sortes ya nzambe pourquoi eza na ba musulman oyo baza ya vrai na ba musulman oyo baza ya pirate ba musulman oyo ya pirate bazosambela bacharlatan bazosambela ekeko mais eza na ba musulman oyo baza ya vrai bazosambela nzambe oyo ya solo lorsque bazobela ala ezo signifie biso nzambe oyo ala signifie Dieu mais ntango okende kote mosusu bazobela so na nkombo mosusu siko nkombo wana nde ezosala différence ya banzambe oyo bazosalela yango ozomona lelo division ekoti na mangomba pourquoi
division côté par rapport moto au Sénégal Zambo ya solo mais tant que bimi libanda bato ba solo ba mais ça va voir ndenge nini moto au Sénégal biso to na posa miracle biso to za na posa ya biloko yo et c'est bien ça bato mais yé en même la biso ka liloba moko ça simple donc et l'autre chose de ma division le lot na kati ya ba religion papa et ça à cause ya ba to et ça à cause ya ba miracle. Est-ce que vous avez si quand on a vu sur Basangana en Islam, vous avez un miracle ça? Oui. Miracle. Bon miracle ça mais ça quand tu montes quoi? Et ça miracle monsieur ça ma silence. Mais la délivrance n'est les garants du christianisme vous les papa la procès c'était papa Jésus lorsque abandonne misabili mabe. Abandonne misabili mabe la procès c'était. Jésus lorsque a quitté na kasa ya nafi. Jésus a coupé une foule de gabara liboso ya tombo. Jésus a qui foule de gabara prostituée. Lorsque foule de gabara a moni présence à Jésus. Foule de gabara soloba alobi biso na yo problème nini? Si ka biso to leka. Jésus a même choisi. Jésus pas le bel le mais yemoko milimo mabeko ezali kati ya foule de gabara wana. Yango moko ebande koloba. Pourquoi? Et santa qui déjà présence ezali liboso nanga. Et ça, les colos qu'on les ganga, n'a pas supporté à côté. Mais pourquoi les lots, ça les ensemble, minimum ma belle auto s'ajouter parce que ma commune du sangi ça. Ma commune du sangi ça. Nous les camboya beaucoup, batupe ya beaucoup na bazo déclaré. Tozonga la religion na biso ya kala. Et ba bilo wana nyonso yo lo wona mosala ensemble, ozo gens bon. Papa, les camboya religion et c'est une facilité. Bible est au G4. Bible est les peuples péris par manque de connaissances. Bato ba osanga boyebi. Po na makambo bazome mela bango lokuta. Bato bazomo na malamu bandi mela bokoko ke bandi mela christianisme. Mais surtout ba présenter malade. Ils ont maladie mususu. Beaucoup de traitant côté. Ils ont maladie sous médecin en traitant côté. Ils ont maladie sous et c'est la combo ya Jésus de se présenter pour maladie bima. Mais le nom a tout babo sali balobi que Jésus a zamoto moyinote. O Jésus sali biso na zoto moko. Est-ce que Nzambe va rosa ya ba ngoinda rosa ya maminde? Papa, Bible zoloba malamu na Genèse. Bible zoloba Dieu créa l'homme à son image. Zambe asali moto ne lilingi na ye mais lelo na sena tango bato bakomi na kati ya division zamba komi ebele kuna papa biso te mais tant obele la nzambe na wana yo mo yebi yoka lorsque moto obela nzambe nako obela nzambe le Dieu de mon père. Mais le Dieu de mon père, faut qu'il m'anasse na combo. Le Dieu de mon père, ceux qui papa na wana bané ko sel nzambe mo ya mabe. Moi te yo pokoti na ye wa. Oui, et ça confusion au bateau ba kota na ngolelo. Yango c'est pour là nangali na obela le Dieu de mon père. Na belaka le Dieu d'alliance. Zambo ya sala na alliance na molenge na. Parce que azoloba na mokanda ya Jean 15 verset na 16. Azoloba binote bokonenga. Mais nande mon abonné bino. Mais ce qu'on le coule ensemble abonné biso. Tobé ensemble. Tobé ensemble abonné biso. Bato babé la bakoko bakufaka bancetre voilà. Oh Bible zolo ba malam papa, Bible zolo ba malam. Sambo to sela kazanzambe moko jalo. Azanzambo basangisa kaye na bokoko te. Azanzambo yo alingaka gloire na ye akabula ngona motote. Mais le long bateau, pasteur belé bakomo kabula gloire ya Nzambe na bateau mosusu. Osotali na Isaïe 43 verset 8. Alors je suis le Dieu jaloux. Nakabolaka kembo na ngana motote kembo na ngana elete kanga moko. Tozo kende na émission la biso tozo ngana ngwa moke range to le belango penal vraiment. Pour ma camarade, on peut moi pour le les loyaux, les chrétiens, quand ils n'ont pas bolingo pesa vraiment des
Ce qui est dans l'ambo ya ba musulman, au moins à bolingo pe kune zalakaka ya bango. Ok, pe na ba religion mususu au moins à bato ba se focaliser kaka ya kosala bolingo na bato ya bango. Est-ce que ba biloko wana nyonso au moins na te toujours na kata ba confusion? Papa, le loyo bo sunga ndeko no to so kosambela esika mote comme ndemo wana. Oui. Monde de monter même ngo. Bato mokili ne bo ko misango ngo. Parce que Jésus a dit que la mission maloba ya ko yote to mona lelo. Mais lorsque tout le monde a déjà preuve ya makambo aboyi bandeko na bandeko boyina bolingo esili kati bato. Est-ce que ba religion oye et koko la sens ya bo sanctité? Papa, oyebi eza na beaucoup de religions. Beaucoup ta bato lola mais bango beaucoup ta lola. Yes. Bato beaucoup ta lola bazoya ba yena Bible ba fongoli Bible. Ba ote ya parole eza na kati ya Bible. Mais miracle o salela eza miracle ni na Bible te. Eza miracle on a fait la Bible azuli kasa abombi. Mais Jésus ayaki na miracle ya kati ya Bible. Yango lorsque délivrance modèle maliboso na yebi sakra nzambe ya Bible. Na lobi yo nzambe ya Bible pima ya osala délivrance. Merci Tozoko ba bitumba ba religion eza premier chapitre. Deuxième chapitre ezali, troisième ainsi de suite. Donc na kati ya ba chapitre to bana pe ko découvrir. Pour mayo ba koko ba salela ina mungu leo na kati ya église ba faire ba boujo ba koko ba salela l'église bela molimo ba salela le lo so ke pe na église ba groupe de prière ba groupe de réveil au coup taper ba salela. Donc na kati ya ba chapitre so ki bo kobi ko landa biso bo découvrir makambo na nyonso. Évangéliste to komo ke na suka Jésus azanzambe dans un mois azanzambe. Bible ezolo wa balamo. Bible le dit, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Lorsque Nzambe alingi mokili, après chaque mois na ye moko, bote akufela biso na masumu na biso. Pourquoi Nzambe atindaki mwana na ye moko? Parce que lorsque tata fandi na trône na bokonzi na ye, alukaki moto yo asengelaki amema croix ya bato yo baza na se na tango. Mais moto moko te akokaki kotelema pona koya ko sauver monde yo parce que masumu tonda ebele. Bible lobi na mokili ya liboso Nzambe abomaki na mai. Na mokili ya Lot abomi na moto. Na Noé ayoboma peuple moko na mai. Mais lorsque makambo wana ni se salami ayebisi Noé alobi pona yo na Israël na tika na bomasu mokili te. Lorsque tata Nzambe agiraki liboso ya Noé, mais mokili oyo ezongaki lisusu bato bazongela kaka memema makambo oyo Nzambe bande koboya liboso. Bazongelaki ambiance, bazongelaki fina bango akilumba, bazongelaki koadore bikeko. Tata moneke mboko yezo kamba balolenge nini. Mboko yo ezo senga moto moko akita po apikisa yango. Parce que bato nyonso na tindi baboyi ko ndima bango. Na tindi Moïse bandimi yete. Na tindi Élie bandimi yete. Na tindi Jean-Baptiste bato bandimi yete. Siko esengela moto moko akita po a sauver peuple. Et yango na sima nango Nzambe ayaki kozwa moko ya bana oya unique oyo babengi Jésus. Alors bi tango koki côté peuple va se sauver. Mais parmi les 24 veillards, ezaki na moko te azoki mokano ya okitana mabele pour sauver monde. Mais Jésus a longoli sambala ya lokumu moto yo azalaki na nzoto ya bomoto te azalaki esprit. Andimi ala dans nzoto ya bomoto po akita a mérité pas choué ya mabele. Mais lelo bato bakomi koloba balobaka o Jésus aza mwana Nzambe te. Et ça n'a pas passé lorsque na yoka makambo yo. Nzambe ata mokolo moko te aotika na kokita na mabele alobi ke ngayo na ya personne. Nzambe alataka toujours corps. Alata nzoto moko po aloba na moto. Et yango ezalaki Jésus alaki nzoto ya bomoto oyo eza na mai na makila. Alobi kita na mabele po bikisa mondo. Soto talika na kati ya Bible zolo bani.
Bible solo le chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Les chairs est faible. Évangile tous en transition oyo. Bon tozonga, tozotala pe ba photo tozo balancer na sur ma transition et tozonga to le bela pe likambo ya ba photo bongo toko ba photo cité émission là. De retour sur ce plateau, bomoni bino moko ba photo ya ba image oyo boti kolanda. Eza tangu filme ya des bandai ko sala. Bomoni bino moko ndenge to balancer les bino quelques photos. Et tous les évangélistes tous beta pe li solo yango. Tangu batu basambelanga Jésus. Bazala liboso ya Jésus ya filme to bazala liboso ya Jésus. Évangile. Papa, oyebi lelo mokili ndenge ezotambusa. Ezala bisika nzambe yemo fandaka ayokama. Parce que mokili ezotambusa na conscience. Nzamba lobi malheur à la tête. Parce que Satan a quitté na mokili. Lorsque Satan a quitté na mokili, ayende po apebisa nyonso na senata. Bato bakomi ko soi-disant ya filme. Bazo ko adorer. Otozo de ensemble ya film mais to gumba melaka nzambo yo bino de ka bona isekiba omoni pe lo ko ya ozo chapa papa mais bino de bona isekiba yo ka papa balakisi ngo batu besi balakisi batu nzambe ya film na ngana lo baka nzambe ya film azalo kwa nzamba ya bana popi na lo basa lo kwa nzamba bana popi parce que asa nzambo yo na koko iseta na nzambe ya biso te nzambe ya film aza na cause exemple par exemple échantillon oyebi échantillon ko bataka ba mannequin na ba boutique échantillon ko bataka ba lettre ba na bana mais évangile le so ke na banda ko epele ya bato ko mona ba photo wana ezala atile na banda mais bible solo ba malamu le peuple périt par manque de connaissance bana nanga ba zo kunga pona bozanga boyebi bato ba osambela kino lelo ba osambela ka ba za ko dore ka bikeko mais ngai na lobaka na sambela ka nzambe yeke ko nzambe ya film te na sambela ka nzambe yo aseko na mukula misato premier jour mabele ndima deuxième jour ndima mais troisième jour mabele ndima le Dieu qui a ressuscité au troisième jour bitumba ba religion o eza premier chapitre deuxième chapitre pe kozalaka kana évangile Jonathan tokomo ke na suka to lobela pe nan o to ya okoba na deuxième chapitre indépendance spirituelle. Bato bazo senga lipanda ya molimo. To singa ba boko ko yo mwende. Papa. Indépendance ya molimo kozali. So aba ba mo senga ngo boyo. Moni lu mumba senga ngo to zo pe. Siko aba ba mo senga ngo boyo. Soki lelo indépendance ya molimo yeba ke mokili pe. Parce que la Bible solo ba, Jésus a dit à ses disciples dans mon canal, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Alors, il faut que de l'autre côté, lorsque l'indépendance, on a besoin de indépendance en lui. Il y a des choses qui sont en mais ma première chose à rater, ma première lobby, na Nicolas Koya, ma robeta bino na Congo na nga, ma roboma bino, ma boti na bino, ma oteka bino, kasi nous sommes déjà pas été tombés blo wana je voyais. Mais nous sommes wana, les autres sont déjà, pouvoir na pouvoir zomunda, batona bato bazobe bana. Mibali bakomi kolingana bango na bango mibali. Basi bazolinga na bango na bango mibali. Et yango so pouvez biso que tozo ke déjà attendre la fête. Bientôt la Jésus revient. Yesu azoya kalate ndeko na ngai bongola motema bozalaki ebele kolanda masolo ya mboka tozalaki na évangéliste Jonathan donc ina yende tobeti molai ya masolo mais tosilisite oyo eza premier chapitre donc beaucoup baolanda biso bokozwa pe deuxième chapitre évangile tokomo cité na émission na biso liloba na yo ekoki kozala nini na peuple bauti kolanda. Merci liloba na nge kozala peuple et na profiter na bisaba na ensemble moko. Yaya, répands-toi. Parce que bientôt la Jésus revient. Et alors lorsque Zamba koya, on s'ambi sangana yo, on kozwaba oyo yaye. Maintenant profiter na bisabiso, ce que Jésus a zonité. Et yeba ke kufa ezali. Mais lorsque kufa koya, Bible solo ba lorsque moto akufaka, molimo na yeke na kana séjour de mort. Lorsque ke na séjour de mort et ke kozela mokolo ya liseko. Mais lorsque lycée kokoya zamba kole kisangana yo le sambiselo
Bien aimé, na profité na bisayo lorsque Jésus n'a jamais été bon la montée manayo. Ya tiko nyoko la bana nzambe. Tika comme ça va prophétie à lokuta. Zambo sepela na yote. Ya changé le lengi na yo ya osalela. Les lois églises na yo et aussi la bandini à cause ya yo moko. Les lois comme ko kabola bato pona mbongo pona bilamba. Pona mituka mais yeba ke nyonso wana zo sa les vanité de vanité. Zambe mokolo moko obenga yo na jugement. Tika bisiko sali partout dans le monde au bongo la motema zambe azana posa na yo yaya papa maman jeune frère elenge mobali elenge mwasi zambe ana posa na yo yaya yako senda zambe bongo la motema bakonza mboka na profiter na lancer message na bakonza mboka yaya to simba na bosa la bomoko po ete mboka na biso ke de liboso botika kolanda maloba ya bato parce que maloba ya bato edifiaka te maloba ya bato eya wana ka mpona opanza. Que Dieu vous bénisse. Merci au beau passé bandeko bato la biso numéro na yo baza libanda pour la prière et to ebibe boza na groupe d'intercession pour que na kotala pe ba orphelin pour que na kotala pe ba maman aussi ba pusani ba âge et au passé numéro bandeko baza mikili ya poto ko le kapé na nzela ya groupe ya bandeko pour les souvenir na yo et comme la bandeko na Kinshasa. Merci peuple ensemble. Na profiter na peu ça communiquer na biso. Isaya bino oyo bouti kolanda évangéliste Josué Lutete nazali boso na bino et soutien na yo ndeka annoncer na bien-aimé. Soutien na yo et ça la malamu na pari ya Nzambe. Ya numéro na ngai ya téléphone eza 082 21 83 250 082 21 83 250 soko bengi okozwanga moko o nazali boso na yo ya tozalaka wana chaque lundi na prière na biso ya intercession na commune Kimbanteke sur avenue Bayenda soki oye wana okokuta biso le lundi à partir ya 12h juste programme na biso bandi mardi toza wana na 12h juste programme na biso bandi mercredi ezaka off tozaka na montagne jeudi toza na 12h, vendredi toza na 12h, samedi ezaka off, dimanche ezaka réunion na biso nyonso bana ya Nzambe. Ya soutien okande no senga o soutenir biso na mosalo tozo sala. Toza na département ya ko soutenir ba orphelin. Et na décembre yo toza na sortie officielle pour na ba orphelin. Ya contribution no eta ya 100 francs, ata ya 200 francs et sous na orphelin. Soki orphelin ajuka ata sukali ya pamba. Ata savon ya pamba kaka isokole lamba na ye soka lobi zamba pambola yo ya yebaki ya minene esalama na bomo na yo tikete zambe apambola bino partout dans le monde bolandinga soki bozana posa soutien à losambo numéro ça na se ya etando na bino wana bokozwa soko bengi oko zala décider toko yamba yo na nyonso okozala ngo posa to sala to kozala wana zambe apambola na profiter ko saluer yanga moko papa Fortina oyo asali ete na leka lisusu na baetando na bino pe to pe na kota na bandako na bino na salue bisika nyonso azwami e na bosani te ko salue ya ye molongani mama Gracia Kitoko na bosani te ko salue mon père spirituel apôtre Fabrice Ndonde oyo asali lelo ngana zara o nazali boso na bino na bosani ete Nzambe apambola ye oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Kolo Apamola Bino Bino Nyonso Bomesana Rolanda sans audience, il y a Maman Sim Blanche, Bomesana Rolanda santé pour tous, il y a Docteur Sigone, Bozoko Papel Sou Kolanda Masolo Yamoka et Longo Na Soda de la presse congolaise. Donc Monica Ané na Côte Awa, Soda Teko Atoye na Mamba Bonzambe. Donc beaucoup va s'abonner, Mote Nangai na couple Pedro Canila. Dans le chapitre 2, tu as le bague, il y a un pasteur. Tu as le signe, il y a un veste, il y a un pasteur. Tu as le décor dans la église. Aucune église n'a une couleur unique, rouge. Ce qui est bleu. Tu as le signe belé, le comment on tient dans l'église. Tu as le chapitre 2, tu as le signe belé. Oyo basali ya Nzambe belé ba koma osala na belé ba baye ba raté. To relaxa pe ba signe belé ba pasteur belé ba koma osala na ba kilte.
batebele batomprana basansa basine wana te tokolobela yango mpo awa na masolo ya mboka tozala naka mpona koloba verité tozala naka mpona komema libota na nzambe na nzela oyo eza ya sembo botikala malamu ngai na bino tokutana numero mosusu ya masolo ya mboka bye.